balobi ezanga fruit da charme na elibino mo pepa kitoko na bandako na bino balobi mo pepe ya kitoko eye balobi mo pepe ya kitoko eye ya Christelle la Rose botuna nga mo pepe ya nini balobi eza CN News TV CN News TV balobi esika tokozwa ba news na biso ya kitoko na CN News TV esika tokoyeba ba information ya kitoko na CN News TV esika tokomona ba acteur na biso ya théâtre ba actrice na biso ya théâtre balobi ba musicien na biso balobi na CN News TV eponi ekolo te tata te mwana mukete CN News TV balobi site o ezangi ba bêtise babi CN News TV site ya patabaza na bagage CN News TV balobi eza ya mamu Christelle la Rose balobi oya kotala te akomi diembika yo okomi diembika kyo. Maman, je voulais pas dire ça. Non, non. J'en sais rien, c'est comme ça, c'est tout. Il y a bien quelque chose. Écoute, que ce soit bien clair, ces histoires ne sont pas pour les enfants. Et la prochaine fois que j'apprends que tu racontes ce genre d'histoire, tu peux te préparer au pire. Tu as fini? Oui, quoi? Parce qu'en ce qui me concerne, je n'attendrai pas la prochaine fois. Numéro 3. Opérateur mobile avec forfait ajustable. Je vais pas vous le dire. Salut, c'est Giorgio, vous êtes bien sur BET. Au collège, les élèves étaient en général remarqués pour... Messieurs. Ouais, j'étais là pendant... Ça devient quoi ça? Vous le savez bien que c'est vrai. Et elles sont sur le point de passer cette porte. Où seront la rentrée d'attendre? Tu te rappelles quand on s'était... Dans le plus gros casino. Et il va falloir commencer petit. Rendez-moi fier. Vous avez respecté? Non, non, ça respecte pas. Vous avez respecté? Non, non, respecte pas. Messieurs, c'est comme si nous avons qui payoté. Il y a un moment où on a un zoba. Ah, non. En fait, c'était quand elle est trop occupée par son travail, alors j'ai pris. Ok. Tu veux quoi sur moi? Yokutinga, Nanda Nabiso, Nanda la télévision pour changer en haut. Et t'as que papa na moi, on lui pris à la télévision. Et t'as que papa na moi. Oh, Nani a un droit. Yosa papa nanga? Oui. Parce qu'il y a un bimana maman na yo. Vous avez impoli? Ah bon? Oui. On a changé de télévision et yo pour juste télécommande. C'est quoi ça? Petit, vu qu'on a audacieux, vu qu'on a courage. Tu m'appelles Petit. Tu sais pourquoi? S'il vous plaît. Écoute. Messieurs. Tu sais pourquoi on a pas kaoté? C'est parce qu'il a un souci à maman nanga.
Comprendre? Maladie ou belaka ya motema et c'est ngate à silika à réfléchir à raisonner à tout moment. Voilà pourquoi on a la maîtrise envers eux. Si c'était pas ça, nanda ko mobima gito indamu. Écoute, mbala souka monsieur. Et ça mbala souka. Nazola sayo. Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est quoi ça? Vous en sorcellerez, vous en voûtez. Vous en respect. Vous en voûtez monsieur. Tant que vous avez un respect, vous avez respect à mon toit, s'il vous plaît. Oui, mais vous avez respect. Dans l'action musicale. Ah bon? Dans l'action musicale. Oh. Dans l'action, vous avez respect. Oh. Eh, monsieur Keba. Tu ne me connais pas. Keba. Tu me connais pas. Keba. Tu me connais. Keba, je te dis. Tu ne me connais pas. Longwa de Bokona. Attention. Tu es mal éduqué. Attention. Vous avez mal éduqué, vous avez bilaqué le mabé. Ah bon? Ose encore. Mais comme Kolomoussou, opposé à tout opposé à eux. Mais comme Kolomoussou. Non, ça dresse dans la télé. Non, ça dresse dans la maman là. Ok. Tu comprends que vous êtes impoli. Tata na yo, koleye, vous savez, okosa. Non, l'action est grave. Non, t'inquiète. Non, la sanga aussi. Non, la pousse aussi. Non, la sanga aussi. Moni chantier oyo na umisio Télémi oza koumela en fait c'est pas des gens oza populo donc on est je suis d'une télémi umoni chantier oyo ezali ya peti na ngai Arichi Lomba azali kuna na États-Unis azali mwasi na ye Yvonne Kambai bauti bale misato bazali États-Unis Chilo la vie Agneau bango nyonso bazali bana Henri akendaka Chine asombaka biloko sikoyo aza kotonga ndako awa yango nalubaki uyawa ntango namoni yo kuna oza kosolola na chaîne ya DSP nakoki koya te place oza kosolola na bato alela bandi kosolola na yo eza problème oza kokilo oza vile tie na bato nyonso yo nde donc nakotika masolo nyonso naosola naosola na Joli Lando auta koyaki namona mpe makiwa naosola lorsodimi mandefa pembe okoli oyebike monte soki akoli esengaka il faut organisation libala na yo nazwaka exemple ya Belon Emmanuel mère chef aza kaka moko Belon Emmanuel mère chef azali kaka mwasi me abalaka le yasala divorce asala divorce po mobali aza makambo ya mabe kokendaka kodimaka basi aza koluba na yo makambo ya solo Belon azali na kati ya France na bisoki Belgique na kati mwana azali mwasi nayokaki eteke para nalubi te Lox azali mwana na kusala programme komisa tokutana na ye me nzambe alalaka te ntango naza kokende mpo naza kokende na moni etage wana ezali Falon Sunda awuti Canada Sunda azali wana te aye kuvwanda wana nde abengisaki alobi nani mwana na nga oyo atindilinga mo babiloko
Diana Mole. Ozakokende kuna kozwa. Diana Mole shuna le mole batindi mo babiloko. Yango neza kokende kozwa. Ndina moni yo. Nazali papa ti. Ngale zali papa ya bana ebele ngale bokoli bana ebele. Donc ndenge na kamataka yo mwana ndenge na kamataka bana nyonso. Il faut uyeba soki mwana sali mabe mwasi asali mabe oza mobali lobana ye soki mpe mbambata bamboli atali mwasi na yo mais soki likambo eza limbisa esi mobala neti Oui, je n'en disconviens pas. Alliance oza komona yango ezali bage évidemment nazo kogarde yango mpona respect wana mais voilà mais papa maswaf soki omoni nga jusqu'alors nazo résister boye parce que j'ai la maîtrise oyo nzambe atia kati na ngai nomoni nazozala mais j'ai très mal papa imaginez-vous mwana onga na bokoli ntina h oyo telefone eza kosoni mwana onga na bokoli ntina h oyo naye kodécouvrir azo appartenir na mo ata balobaka limbisa c'est vrai na miso ya nzambe na l'état na famille tojuraki bameilleur et pour les pires bien sûr mais pire yango ya modele oyo ce n'est pas une petite chose oyo tokokogérer yango facilement boye c'est pourquoi tel que je suis là j'en avais parlé à Tania Panda la petite sœur honorable Pacho Panda. Tania Panda. Voilà. Azali leki honorable Pacho Panda. Effectivement. Na Nelly Panda. Ba on so baleki. Nelly Panda. Oui. Bango chikoyo balubaki. Na kina bango. Mais Tania lokwa za mutima munene elle a essayé de me conseiller aza mwasi na yo mamoto. Mais Nelly comme yenda za plus âgé, elle a mukolo. Oui, Nelly a le. Non, c'est pas quand même normal. Moi je vais aller découvrir. Moi si wana ba. Et puis ba bien que yo mutu panda ye. Non. Et contact na kati ya bulungu. C'est pas ça. Soki bino mokanisa pe ezalaki bongo te. Ekontakaka na kati ya bulungu tu ngai azali na bato mosusu ndeti Louis Kafu azali na Londres. Mobali oyo ya banda na ye aza kaka na ye. Oui, mais comment on a c'est-à-dire na vie conjugale, nous tous aboyer balana oui. Mais on a éco découvrir le lot. Papa ma soeur, à table on lui a beaucoup condamné mais je vous rassure que je suis une fois on n'en pas d'ailleurs. Papa, ngasi mbetu na yekutu na buka yango sina bobu ya kote ya bakiti kote ya makolo na yo wana. C'est vraiment fatal. Azeli mwasi na yesu ki sanye na kopo ya yo bazoya mon. Comme ça on verra le reste après. Je vais avoir le temps pour réfléchir ce que je vais faire dans la vie. Mais pour le moment, en tout cas faut pas bande kubimisha yo pe maya mishu mwashi ya dibada uye bikombo dibada lobini il faut tuna kapato yu babala nge mwana kento nge mekote na injo bakala nge ali nge mekwenda baka kifumu na bakala nkaka okende kukamata mukumba pa ya mubali mususu kendi nivo ya kukoka santimate usali mwana mwasi santimate loko bakanga kango me usali detena mubali na ndako soko kipose ye santimeye okei kuluka mubali nayo ulala kane ye ulamka kane ye okekuluka nini libanda. Là elle est en train de pleurer. Mais je sais omoni moto pour comme on niveau le bateau responsable faut y quoi assumer ba erreur na yo na ba faute na yo. Tu n'as pas à pleurer. Tant on s'opposer ba acte mususu, fallait oser la conséquence nango. Oh lelani. Et puis tu es allé jusque Yakobo Tana, mais franchement. Oh, je m'oublie moi azali na nini ya boto wana ya moto ale. Oya ndakule oya mubali yo swa kizali ya malili. Okende mbale moko ale kangi na matrishi kale alishali mbale moko mwana yebo boti mwana mubali wana sha kubokula mwana yebi kaka wana mwana na ye. Et complètement pesa comment peut la kati ya voiture ça marambo nyonso. Après peu importe nyonso bolo
Papa, je suis innocente. 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 Témoin. Yo innocente. Kasi tellement bande kubina yakatubina imobi yo innocent. Innocent koma kombo ya muntu. Uko innocent koma kombo ya muntu yangwana acha kuyemba parti par là. Batunyo bacha kutaya innocent yewana kombo chila Valère. Vous escroc. Ndimelanga papa. Yo kishinga shumi. Nabimala mobile mususu te. Zinga nwako. Zemi wale jali ya nini? Joseph Ikutu ayeba kake Marie ja kukamate loku ya mulimu. Yo, pourquoi mobile ayeba kitu? Papa, nakoyi kusosonite. Soni les yo. Ono bana onzamba zoyo kangai. Mabelezo kanga mokilezo yo kangai. Ngia batu bakokasha. Na sigala jamais ko tricher los papa bondimelanga. Tout ça ya boy, mwana wana jali ya lox. Zila nanu. Ça a quelque chose, papa. Ok. Ngana kusayo quelque chose. Na kukende kumona lox. Lokula mwana azali ya lox te. Azali ya ra. Azala los. Papa azala los. Lox. Ngande mama na ena zo website bino zo. Mais lox mwana makila alele uti bakule balubi ke mwana wana azali ya lox te. Luba soka azali mwana ya ra. Comme ça na yé. Yo ne faut aider biso poto aider yo. Tu vois, le bana biso que situation eza boye vraiment boye to ba ndeni to ko memela maka. C'est la vérité. Ah. Il y a une vérité ma chérie. Zela. Lokula nga uza kupanga nga na benga mama leki na yo Nicole Fienga ou bien na lubi na Sephora mwana na ye comme ça yo ta mususu koki kusolola na bango ba vérité. Eza musika, Sephora eza musika. Biso ba otoza pembeni no tout kono ko zo solo. Mais pourquoi ça kuluba vérité? En plus elle est en train de se tuer. Tu te tues pour rien. Utakoka sentiment tu te tues pour rien. Uke kuno ke yo. C'est déjà otoza déjà na los mobali mususu so alingi yo. Bon on se ko mobali mususu so amona yo ezanga ni. Tu te tues pour rien. C'est là qui ndumba te. Na se décider la balle. Et bon la question moi je te dis, hein, ma soeur, tu te tues pour rien. Mon ilos, les temps, hein, et ça là que tout ça, ça va te passer. On se met un bal sous Ok, bien. Yo. Depuis quand? Donc, on va dans la chambre, yo, Vandia, hein? Pour comment nous sommes dans la chambre. Qu'est-ce que toi dans la chambre? Moi, non, ben, nous. Non, moi. Donc, yo, avez le temps, on fait nos cas dans le salon pour yo, quand mayonnaise, kebab. Non, c'est ma bille. Yo, Nin. Você quer ter, como você quer? Você quer.
Yo t'es ma bête. Ma omaki mikolo. Yo, camarade. Pour moi, je n'en peux pas mon pronom. Bana ba imka. Wana ndako na ndako nani mayonnaise. Yo au risqué nani. Naïm au risqué. Nous sommes pas la nuit, nous sommes au jour. Mais au jour, et le monsieur qui a sous la maman, tu as la nouvelle. Non, tellement. Donc, tu as la. N'habitez pas mal banda. Tu as la patronne. Mon est bimal banda. Nabi bimal banda. On a parti à l'élo. Yo ola sous nda côté. On ola na nerf sur les alibanda. Non. Ah ola sous. Nuit jour. Mais yo comme Meli, mais des tindika chaka. Nama nama baba na effet. Non, pour acte mon sac la souga avant comme baisser. Mon est bima. Allô moi, il va m'amener blindé. D'accord. Bah c'est le langue des chiens, langue des chats. Bah c'est la souga peinture. Bah c'est comme peinture. Moi. Moi non yo. J'ai écouté quand la comprendre que non, la moi la cuisine. Yo moi ça là pour ça aussi car. Moi nanda ko chéri. Yo kan solo moko. Nazo bano awa, on est ça koli. Ah on a la sou atola na net. Akende pa batata mwasi na ye afanda kuno beta ke pa bandeko na afanda kuna parce que tout ça na allait. Pa bandeko te. Juste bloka bo. Mo yena ça mo ezanga peta côté na biso webi. Akota na next na ana ndoko no te solo kolote. C'est na lambi bloko na lokitike ka kuna next. C'est parce que boye ils ont déjà erreur moko boye zo mona ozo comprendre ngoti. Na zo mona déjà mabe ko ça lobi. OK. C'est super. Mais na ngina na ibisa yo pe. Tu n'as ni bébé. Merci. Merci. Non, ça dérange pas. C'est vraiment super. Merci ce que tu étais tantôt. Nini, j'ai le couteau. C'était son quel long trajet pour moi. Ah, tout est manqué. Nangina do babu. Mon petit Yoka. Yoka. Yoka nje mazuri. Banjo bana mke. Mais nanga kibo chéri. Moni déjà. Naza lo kono sala ti nazo dépendre de nyoso na yo. Pour nous allons bon la poche il faut yo pour nous porter la parents il faut yo pour la sala boy. Il faut kaka yo. Je comprends. Yo. Ah, tikaye. Dans la pour ça, on a comment pour gérer, faire nos tout. Non, comment t'es quand déranger mais il faut que ces autres continuent de comprends. Dans la pour ça, on a gérer, faire nos choses. Et comment on a beaucoup de gens. Mais on est sur la bimeli en place aux Zawana. On a gérer, faire nos choses. Naja kumona shoki na mekaka kuluba na yo makambo lokola yo kombo liwa ukumona boy uye kupika krizo kufia wa ai ngana komia ngambo shoni mwana yayi munu muketula ntima mwana olungana peti la katolo oyu zali eri nyoso shoki ba bengi ngaye pa ya Brenda Saka ajali kuna na pari na France kuna shukia bengi ngana cha puluba mwana shabala mwana chatenda kwa libala ya na jemi kana tia kubota mwana pa bota mina komi kubenga batu na bengi batu na lubi na bango awa ndenge tujaboyi mwana boti Jocelyn uti kubota okay mwana uti kubota jali mwana ya mubali na yete yanda quelle abomination Nada bien? Nani tu wana tanga sare lo kwande mwana. Bon, mubali mo akoma na makakatano pona makambo mbeto to ndenge ni. No, mubali ajali pena mubali ajali lokula ye. Makambo na sare maka soko mubali na azuko ko pesa so mwasi na ye isengote. Ah, mwasi sortir libanda. Ah, quel look. Soko ye mubali za makasi. Ye bimi libanda pona ni. Shoni. Mais aujourd'hui, on a fait des familles. Mais azali mwana moko kuka shantima te. Iloko za kuboma ezali shantima. Po muntu atika mubali azana nda kuna ye akende kuluka mubali mushushu na libande ezali shantima. Papi njola meso na pari bango basangana na ba trésor yaba.
Trésor ya Alubo Star papa na Kenji Williams basangana basali mwa association na bango basali wana soki kaka bayuki famille nyonso eza na likambo bakamete basangisi mbongo basali nini batingi siko mwana Edwige Lomi ya mama na Lovedi ndeku ya opodi kelu bamebokela mono papa wa mambo betume wakuna ngaya lubi ta mwana belo mefuisha mono soni siko na lubi na oyo nyonso mwana wana sali mwana na biso yo za kamaradi nanga intime tokodi na tutangi na yo na babangu malgré yo za kukoya to za kamukuse no défaut de taille yo za mutapando no mumuke mukongo siko ye kongo ya bakongo siko ye mubele ngo lox siko ye lox yango siko decision ina kamati inzambe suni abengali uti kuivanda wana yebite shoka kei wapi yango zaka kale shambra kuna manchanga kena kudada yani zaka kuna lox bengali alubina ye azana rezo abomination siko yuza kusheka no pasi nanga yuza kusheka na sekita po mwana ndemo tusali busoba abimidi banda ateke yango za kushekisha yo azuzemi lox abyangani c'est capable de oye bizeme za ya yo mais et comme o zeme ya yo te ça fait mal mwana aza wapi poyo shali tenga mkono lobele pona busoba wana sali na lubi mendengo za kuchola yebo ndengo ko lobele te ça kuchola te na soko loba non omoni c'est lui qui aime bien bien diwa a sepri na ngati ba réaction yo kendi na yo tout monde na lobby libéré. Je sais que c'est famille na bino. C'est ko benga pani. Tu étais où? Yesa mo zakyo. Na mona kyote? Yesa na mona kyote? Mtu utemele na jeep na ko ya venir akina. Kuzo sakananga. Hein? Non. C'est quoi? C'est quoi ça? Tu devrais pas d'autres Kuzo sakananga. Tu crois que on va dire na yo, on va manipuler moi, mais d'abord aussi. Sur les snaps vérité na béton journaliste. Je vois les snaps vérité. Tu me aussi. Non, ça soit jeté. Non, ça soit jeté. Dans une chambre. Mona mustaluki akwe yaye basala baba ntoto yaya jose kukana kiesha kinge akukana kiesha kinge ndolo no kubofi alembe man ndolo no kuloksi malembe Seigneur
et tout est moutemele. Amen. Moni papa, mouken kolutu. Nazali papa oyo boteli yo mwasi. Erere jali côté de biso. Betu mesala ngeyimbi. Mais quelque part, ben kumati na l'État. L'État yebe que yo lox jali mubali ya Joseline. Joseline l'État yebe que lox jali mubali na ye. E uzali mubali ya pamba to jali lokune yo. Chate mukula mibali mususu bapesha elokute akaba ti mwasi mbala moku atie yenda mais yo pêcher de l'eau. J'ai beaucoup de respect. J'espère que l'on connaissait plus au Kayangé mais 80 alliances. J'allais vous respecter quand même coutume. Nalibala makambu yaka yebele. Nalibala tukutana kale bakoko sho ya ndenge. Metangu bulubaki na misu ya njambi bulubi pour les meilleurs et pour les pires. Et j'allais bajieti. Ah! Izali na sini moko sala makatala mukolo bubala. Tangu bukenda ka cortège buyo ka lilo pi. E mukolo mutu akufaka. Izala kanini lelaka. Lilo. Il a kisi que tangu bulinga li bubande bandeli pour les meilleurs et pour les pires. Tiniwa. Ukubande bandeli ti mukolo mutu moko akukufa. Mabe. Tu sali mabe. Biso tundimike tu sali mabe. Mais papa, dodo kodo. Limbisha. Banda mwana yawa, coquette. Banda mwana yawa. Tu zakuyeba position te. Yangwanu mwana kina kamate ke ide nende kunanga yo oyo azali camarade nanga j'espère yebi ye malamu. Na Maria amuna kanga. Donc, ulubale bisu uzali na likanisi nini? Papa Lox. Nakanisi makambo nyonso oyo yeli awa. Ngai na muninga nanga maswaku. Tusololaki yango. Papa Bible elobi na mokanda ya Petro nani? Ta Petro babuna na Goliath nani? David. Na David. Limbisa, il peut pas limbisa. Oui, nous sommes fautifs. Quand David na Bible les a ratés, papa. Bon, Goliath indienne. C'est la bête de l'isolo na na Bible mais que non des ara que non et puis créer David des a ratés. C'est que y a ici ce que y a ici ta pour dire. Bon, ngai tu solo de yango, maso kwa benga, lewa, na bien maso. Yaka. Tu solo de yango. Alors papa Lox tondimi mabe na biso. Tango mukuru ya libala na so kanisa lisusu tozalaka na Lox na papa di bois, Sele di bois. Tozalaka na Sele di bois na zowe nkiambi nzambe Strasbourg. Aloba papa diwa ndenge mona na biso Joseline na bali. En tout cas tu sepeli. Siko yo papa ndenge il faut ulobaka po biso na coutume jali leki akoki kuba libosu ya te. Voilà. Donc voilà. Papa, je vous ai entendu parler. Merci d'abord l'opportunité Oyo et celle qui est au coup à Nabino. Amen. Mais je suis un homme. Naza na chair humaine. Naza na ma bende na nzoto na ngate. Non plus ma banga nanzote pour que na ressentir et le côté. Coquette, je parle. Non, s'il te plaît, on continue mais quand même que ça maloba et ça la bien parce que là tu deviens insolent. C'est pas comme ça qu'on parle avec le grand. Pas papa naïo. Coquette. Coquette. L'affaire du cœur n'a pas de limite. C'est pour cela qu'on t'appelle. D'accord, c'est pas pour rien, c'est parce que les affaires du cœur. Bon, laissez-moi parler aux parents, ok? Mais colons, la option est sur Ok, merci. Laisse-moi parler aux parents.
Solange. Chigo Ijaini. Bolingi bozwa makambo libala na bango buti yango national. Solange papa. Te papa eza bon te. Ijaini. Te na ko isa dina sima. Eza bon tozo arranger kaka. Arranger kaka. Papa, je crois que présence il y a Jocelyne Nanok où elle a justifié. Aïe pour orienter. Je tout fait, j'ai tout dépensé pour qu'aujourd'hui, et loko lobina na longolité, c'est par respect. Et aussi parce que dans les cas devant l'État et devant Dieu, on a d'emblée que l'on l'a boité. Ok papa, mais du moins en tout cas, je suis fort choqué. Au moment où nous parlons, j'ai de sérieux problèmes avec mes soeurs au Bazalibanda. Tania Panda ne veut pas me comprendre. Angelo Sokola non plus. Ne parlons même pas de bijoux. Angelo Sokola. Le chocolat, papa. Le chocolat. Donc, le chocolat 4 j'allais les cambouter à comprendre que makambu yaka na libala. Jamais ngana monanda kumoko janga makambu. J'allais kate. Ah oui. Laissez-moi le temps de voir comment résoudre ce problème. Mais pour l'instant, Jocelyne doit rester ici. Et Boza, où est mon fils? Oui, l'enfant, j'allais mon fils parce que j'ai de l'affection pour lui. Et à vrai dire, je ne suis pas son père biologique. Papa c'est là où il y a. C'est ton fils ma douleur. Nga déjà pour comprendre yo pashi na yo, j'allais pashi na nga. Et là pour vivre le kaka sentiment. Non. Mais non. Je souffre moi. Arrière de moi Satan. S'il te plaît. Non, papa le sauver Simba sauter Simba tant. Parti na niveau traiter mon de Satan quand même. Mais on expliquer que dans un non, Nandi Melao parce que vous usez ma Saint-Esprit. Je suis ta femme. Une seconde mariée, c'est toi. Soyez le coup de maman Maria. Écoutez, Jocelyne, moi, Los, je suis capable de tout. Ok? C'est pas que je suis incapable de chercher une autre femme. Papa. Je suis beaucoup plus patient à cause de cet amour que je te donne. Mais tu m'as déçu. Tu m'as déçu. Je suis désolé. Papa, moi je t'avais dit. Pas que nous l'hôpital, comme ça, va chier à maquiller un jambi, va chier à maquiller à moi, va chier à nous aider. Wana makile wana bima kia mwana mbali wana jaka kamuntu batu makile kokanya kati kuyoka ba eba muba oyo bateka kama kila basala kangeni Natopekisa on ne tue pas. Au moins tu quelque part pour supporter comprendre que au père nous peut l'os amour. Comment que ça peut te passer? Comprendre que non azape mutu akuyi po boya na vandi na ye. Aboye ozama papa na bazo bouger, balakisa ba munduki. Balakisa ba munduki te. Boya nya boto bomi bino. Oh. Pesa d'acte c'est massage bala. Nani? Yende mosema. Nakuno kwa kanda na naponda zo continue na via ya celibat ndisi boy. Ngana intention na bala mkoni. Sasa baneli suje. Lokwa songi boy na bali kate. Bibala ne kufifwa luka bala li susale. Ngana zela. Bibala kufite nene no bibala kufi. Rosi, je te comprends pas. Je sais pas ce qui yonde ou tout na mwana yo a maltraité nganda. Tu le sais très bien que dans l'est. Pourquoi? C'est parce que maman et moi, on a tout ça la bêtise. Tu es là, aux autres talayer, aux autres de l'autre côté, aux autres contribuer, même pas. Rosi, n'a qu'à pour la mouscador. Est-ce qu'il y a une cause à l'est? Ça, ils ont crié. Et aussi. Nayebiti soki oza kosatondre mpesi nazosola na mouscador natya yo ozala témoin nayebi te nyonso tozoleka na ndako miso na nga moko oza témoin jus d'orange en aucun jour naluka ozala mal à l'aise na kati ya ndako na ngai nalukaka esengo na yo nalukaka ozala na kimia Rosi, t'inquiète maman, nous nous sommes là qui font la moine. T'as passé une bêtise.
nakomi kutruda nakomoluka ko nakememe ndimana nazonga na kina kena vana batandaka depuis mwana oyo anaka so aleste ozala mpona nga to mpona mwana nga je t'orange nga notuna question wana to yo moto otunanga question ozalaka mpona ngai ozala mpona Muscador te ozala mpona ngai bolingo na biso nde esalaki tozalaki esika moko chéri rosi mpona tika ozala lese na mwana yo mpona zonga lese na mwana je te dis vrai nalingi te mpona nga yo na mwana bokamwana okokomala bapense wana te obima libanda mpona nini toyokana biso mbaleke tovanda esika moko Muscador a mwana ngai alingaka ngai jamais atikala kolinga mpasi na ngai oyo ngai naza nango mposa yango yasalela ngai jus d'orange asalela kolongo te c'est ça non dis-moi jus d'orange asalela kolongo te moi eloko moko te par rapport à bongo nazoloba kolandisama nde ozoloba ke naza pour Muscador aza mwana yo ntango olingi nga mama olingi mpe mwana comment est-ce que mwana azobanga papa toconvaincre ye chéri toconvaincre ye acomprendre kake mama déjà asi akomi na monde ya bolingo akosoumettre na posa mama na ye trouve solution kozwa ide mabe bobi motika ngai ata yo moko après tout Muscador aza déjà grand garçon ntango aza kosattendre ke mama linga asatandaki te kayo akuta mobala mama azala génération moko na ye naza mpe génération moko na ye te ozala ndaye mpona monene dis-moi ozala nde mpo ozalaka monene c'est quoi ça non naza leste nazo biso frère naza leste c'est comme si naovanda na ndako moko boye naza nanga leste kutu te naolia naosala nyonso naza leste tozwilanga solution ye chéri eza problème te tozwilanga solution nayebi biso na ngai na assure ke Muscador aza mwana ngai na assure aza mwana ngai aoyoka mama na ye yo ozalaki mise likambo ekosilika te tobanda koluka soki libanda okesali mais obi nazonga libanda naomona c'est ozoseka na oza lese ozoseka oza lese nakalisi sola pembeni oyebi te tokonyina soki oza nokimia elongi okobaki eza wana Muscador a mwana ngai ningata mwana onina mpe na papa na ye parce que na mobali ya mama na ye oui nayebi mais faut ozala mpe amona part ya Muscador aomona ke mobali ya mama toza na age moko naka age mona Muscador c'est quoi ça aussi yango namoni raison aomanipulenga na ndako yo ebisangi nga nakali age moko mais comment est-ce que yo okolobanga nani age moko nga na age mona Muscador c'est quoi ça aussi soit aza na age na nzoto nga aza age nange eza na kati oyebi yango très bien mais oui je te dis koyebisaka ete age non c'est bon nalingi nanga te kasi osili kaka naolinga mpe tozala na batension wana obanda kosi sentir un peu mal à l'aise nalingi motu nyonso tout à vivre vraiment à l'aise pembe nanga Muscador azwa place ne ya bomwana epa nanga yo kozwa place na etant que papa nanyasala proposition moko chéri esali esengo nazwila ndako ezalaki sue na tomoni tout le temps Muscador azali ya kola tout le temps kozala naye ensemble ndenge mamoto tosola ezalaka bien te raisonner vraiment kitoko si wana eza quand non eza problème te soki oyo accepte idée na ngai de demain déjà topesi bacommissionnaire wana olonga mamo akokoma même pas omena novanda namoto te nakoya nabandoye notika Muscador akoli déjà mama na ye mai na obanda koya nano passe bajournée na ngai baton ya bafaire na ngai soki na stilisi na bando osalipakama 3 jours epuis ozongi ndako en tout cas coquette tongo midi butu nazolala te parce que nazo raisonner na makambo nyonso alors c'est à dire makambo nagi mpona sala nazozwi temps osala yango te nakoloba te ke tombe bien oui peut-être tombe bien parce que ngai nde naza nabotaka mpe nao nabota mpe mwana na comme etombe ke aza makila na ngai na Europe kuna batikolo ozomona te
Alors moi la rôle n'a pas tika makila na ngate. Oui Baptiste. Ngano yebisa yo. Ngano yebisa yo. Makile gangaka. Ensu makila mona nande ganga ti oboti pété. Ya nanga pe azena difficulté oboti. Na mobali. Même après. Papa, il faut que tu aies une normalité vraiment. Tu es dans ma vie. Zeno, comment nous avons gagné? Ah, tu sais, c'est du sérieux. Mais bon, la différence que vous avez pas mon maman solo, la nègre m'a tu sais, c'est du sérieux autre chose, s'il vous plaît. Pour déranger la tête. Dans un an, on a joué on a ça. Tu sais, Béatrice Ngunza, en Hollande. On a dit, oh, ni conseil ma personne, à propos de moi, mais chose au déranger, boy, na mon rôle qui papa les grands qui papa les papa les na busoba oza na wana. Na déranger té. On parle de sérieux, yo zo tia des autres ni pas de solution de rosala. Ozo moi muto na zo déranger moral na ngai. Hein? Ngai. Mam na ki na zo sa so ngo te na sa so te na bika na loko mona ngolandela. Yo zo mona normal. Au monde na ngai tinaza délinquant, voyou, l'impression que ça pensa moi. Mais impression non faisait à délinquant voyou clochard toka. Na ba côté na vie, le contrat que tu yo ka biso poto récupérer moi na biso. Yango le revient na zoloba. Nga za papa le ki mona na papa le ki propre. Donc za oncle paternel na ye et tu me dois du respect. OK? Ou bien je te donne du respect. Moi na na poto ko fana na état page na tanga. N'arrête pas de bande yo tata le ki nanga. Tu n'arrêtes pas de tomber un peu du respect parce que coquette yo zande nièce. Coquette. Monsieur, tu ne toques pas? Oh, toi ici. Toi ici. C'est quoi comme histoire? Tu as une sous ah. Hein? Oh. Papa, s'il vous plaît. S'il vous plaît, maître. Je n'ai pas besoin d'attendre. Je te dis. Mais tu es fou comment? Mais je comprends. Qu'est-ce qui se passe? Je dis que tu as une audacité dans les audace. Il n'y a pas d'audace au côté de ma veste, la fleur. Mais c'est monsieur le fou comment? Comme ça, tu vois, niveau nini? Tu as une relation, je comment? Tu sois joué à mon toi ici, coquette. Je m'en fous, je. Gaza pour ça, moi, alors il y a un sanina. Et ça, j'ai la bonne coquette ou comment? Alors, toi, filer. Alors, filer. Franchement. Pour Dieu, appelle-moi 2 chamodomètres. Appelle-moi 2 chamodomètres. Comme ça, ben, on a tourné Yoba. Ah, tu connais. Il faut que ça connaisse Yoba Makamon sur les gars. On a remis Tigara Boité. Pour y commis danger pour moi. Alobi nakende kobeta turu nakutani na mwana mwasolo yazalakana na alimani Beni Mosolo. Nalobi Beni Mosolo angekena kutala mambo kana kuluta na injo o papa na yoka kima kamunyoto bazalaki yena Audrey Njola la patronne. Oh, elle est la patronne na tala kaka fungulisa ki papa yana ndaku uti kudiala ndaku na yo kwalanga oya yokishibishusoni. Joseline Combo de moi Joseline comme kwalanga. Kasi na bien. Je mérite Combo yo ngana pesa yote. Yango ege. Ya je me banco ni. Voilà, ça c'est un complot familial. J'ai tout compris. C'est un complot familial, hein? Joseline, c'est comme ça que vous avez décidé de me payer après tout ce que j'ai fait pour votre famille. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais dites-moi, où est Coquette? Elle est où? À quoi tu veux ça? Elle est où? Demandez-moi où est-ce que je l'ai trouvée. Coquette. Et pas le gars là, si c'est Baptiste, hein, le papa, il y en a. C'est comme ça que vous me payez? Non, dites-moi, j'ai trouvé Coquette chez les papas, il y a Zizi. Moi, autour, il y a Makambo, et Coquette, maman Lekinaye, chez lui, qu'est-ce qu'elle est allée faire là-bas? Dites-moi, papa. J'ai voulu sur le papa. Oui. Mais
Papa, vous me prenez pour un fou ou quoi? Coquette est là, Coquette. Ton continent est au Langa. Je l'ai trouvé là-bas. Basika wa Coquette nde. Basika ni njokula. Bima kuna. Yo uti kushala nile pale take bwana. Quoi? Baptiste, makambo ya chakuluba. Makambo ni papa luba le mishpri. Mais moi je... Eh, tu veux me traiter de fou, Coquette? Donc tu le vois. Je vais te trouver où? Dis-moi. Non. Coquette. Ah non. Ne me pousse pas de gifler dès que vous allez dire moi ça. Ok? Oui, mais c'est lui, papa, moi, là. C'est ce que vous dites. Tu fais semblant? Mais donc dis-moi, tu fais semblant? Mais moi, je sais même pas que c'est lui. Na cousin il a oui, na pas voilà, mais je sais même pas. Mon Dieu, ma camouille là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, donc il y a un coup de la comment on va y voir. Mais na yébi avec une dans la téléphone. Avec un là, puis à ce numéro, bon, des qui ont qui connaissance. Ne me rendez pas malade, s'il vous plaît, papa. Oh, la famille, la ville au sacré l'esprit dans ma vie. Elle va faire semblant, puis on va faire semblant. C'est un complot familial. Oh, c'est quoi? Je ne comprends rien du tout. C'est-à-dire que le papa de ton fils, soi-disant Batista, ton homme là, avec qui tu as fait cet enfant, est en complot avec cette fille. Mais non, heureusement, je peux faire cette erreur-là. Donc, il y a doucement. Papa n'a rien pas quitté. De quelle erreur? Il m'a invité. Je veux passer dans le moi, j'en ai ras-le-bol. Au moment où nous parlons, je vous donne 2 semaines. Hey, Jocelyne, c'est toi l'auteur, ok? C'est toi l'auteur. Je vous donne 2 semaines. Seulement. Vous allez voir une autre réaction. Autre que Ron Roland Sabino. Et après les 2 semaines, je vais divorcer de votre fille. Ça, je vous l'ai dit. Je ne me répète pas. J'ai dit, ma décision est prise. N'est-ce pas que alors, qu'est-ce que tu as fait? Bon, la place où tu limite là. Tout le monde a des lignes. Quand on écoute un là, c'est pas une PC numéro. À coucher, il y a mais moi je ne savais pas. Je ne savais pas. Papa, moi, on a eu des Yoana. Je savais. Ouh, il rouge, mon nègre, c'est Yoana. Na kubeka yo mbesili je suis bête nyama. Ngwa. Amwa kana ya nyama. Croquette, dis-moi la vérité. Parce que le scénario nous faisons les canacats ndako bozonga le kwa zoba. Mais la sa bête. Je veux savoir relation nini oyoza nango na mwana mobali wana. Et puis olongwe makolona awati okende pas mwana mobali wana. Dis-moi la vérité. Parce que na comme on dirait écoute, ne versons pas les roues. Hein? C'est plutôt à toi de me dire ne versez quoi? Ne versez pas les roues, les roues kubalo la roues. Non. Hein? Yo ndem to ça ni relation ni bona mona mtu wana. Yo keka kuta na yena ndakuna ye bwana ni. Mais pourquoi pas? Na mama c'est. On va pas faire intérêt pas mtu avec ici ngana kendete parce que ya mama zote mona kindumba. Oh c'est pas l'igno sur kilo. Parce que c'est quoi ça? Non quand il faut pas la na je ne sais pas. Il faut qu'il a mon boy. Dai quoi ça? Non, yaka. Papa. Le rôle est sentir pour pécher. Ne brutalise pas. Ne brutalise pas. Pardon, tu veux crier sur moi? Non, tu veux crier sur moi? Non, tout ne tourne pas autour de toi. Ça, tu dois les savoir. Tu dois les savoir. Après savoir, comment tu fais les calendars pour eux? Ok, yo. Ne prends pas ce temps avec moi. Je dois y avoir partout dans le Kende. Est-ce que tu es là? On a arrêté ce que ça pour yo.
Ouais, alors que ça tu dis, madame aïe, le quoi sexe, mon robot. Donc, on est dans le temps, le quoi mis sur les balles, il n'y a pas de yo. Donc, on a la ligne, on a la ligne, pour une ambiguïté, là, nous aurons rébalité. Oh, vous comprenez rien ou quoi? N'expliquez Nico Bang à théâtre que monsieur. Tara, on va acteur ça, mais on va acteur ça. Ouais, ça va acte. Maman, à combien de cinglé? Allons les cinglé. Ah, t'es là pour vous. Si. Malébé, Gary. Gary, on va chercher l'anglais. S'il te plaît, s'il te plaît. Le yo va mettre un jour. Et ça, on va s'en se tenir. Tu es venu au conseil. On va chercher l'anglais. On va chercher l'anglais. Oh, qui c'est qui? Mon amour. Yo, bonne année, la dernière. On te guérit, on te normal. On va qui c'est qui? Eh, Gary. Elle est bonne année. T'as pris le jour. Yo. Maman. Non, bon, bon. On va chercher l'anglais. C'est la fouille. Yo, non, bon, bon. Coupable. Nandini, Karina, Nandini. Elle s'est Karina. Qu'est-ce que tu veux? Bouba, excuse. Et pas la tête, Karina. Bouba, là. Et pas la mine en beauté. N'a pas quitté. Tu as dit ça, on va mettre le nez, Joyo. Yo, Katé. Yo, non, les lots. Ah, parce que on a encore au bout d'un membre sonné. C'est dans ça là, bon, c'est juste ça pour changer aux hommes en terre. À ça, les mobiles n'ont pas décidé de voler là. À ça, camarade. Caroline, où tu es? Il va où tu es? Ah. Yo, t'es loin, peut-être. Ah, tu t'as on va pas ça. Kilo, hein? Donne-moi kilo pour la salon. Calme, donne-moi kilo pour la main. On va tomber dans le nez. On dit, on n'a pas somme, hein? On n'a pas somme, hein? Et là, moi, kilo, pardon, s'il te plaît. La fouine, Bouba, Toupana, tout est veillé. Expliquez tes cas. On a bon. Na solo ana ye on a yebisa kenga no bito salo bongo pour changer par rapport au comportement na oje. Tu as manaoté. Est-ce que yepena ko zamba na tala pena na bazaki. Comment manga qui est au petit na yo. Yo madame, matana, tema na. Maman beza solo. La tune maman beza solo. Osi kinani. Ah? Et bon, on a commencé à boire. On a commencé à boire. On a expliqué qu'on a un conflit parcellaire à amour fou. A expliqué que bon, tout ça qui est bon, il y a un mobile dans notre maison. On a un mobile été. Mais bon, ça na. Bon, on a fait un bidon. Il y a pas ça mon boulot, pas ça mon boulot. Bon, on a ensemble. Bon, on a pas que mener ville même balai ailleurs. Na mabé. Il ça m'a pardon. Parce que n'avait qu'à reporter un niveau comme le point. Hein? Na mata kanda na longa. Ata yo mo frère. On mo se bien. Ça m'a avocat. Il me côté ba rebelle. Ah, na pas nous go. Car nous avons balayé à landing à l'hôpital. Ndeko nanga. Lungwa. Nakei. Bo umela. Bo bota. Ça appelle la zemi. Et longwa. Ta. On va voir quoi dis donc. Lungwa. Coco. Nazo comprendre que Bandar bima na hôpital Toyo se retrouvé awa
caractère à papa na maman échangea. Si on a tout ni papa, non, demande à ta maman. Si on a tout ni maman, elle expliquer. Est-ce qu'on a une tina ou tous allez à Ezanine? Est-ce que vous expliquez un coco na eba on a comprendre? Ngapeshiko yeloko na kuloba yo demande à ta maman. Toujours kubaruka kaka na momoko, demande à ta papa, demande à ta maman, yepa koko demande à ta maman. Telle place les zungisiyo. Nga tangu neza kumona afa abandonné. Roula tout à coup de chemin. Roula sur le chapeau de chemin. Il fallait prendre à gauche, ou bien à droite, ou bien rester là jusqu'au soir. Demande à ta maman. Mais la fois il libre se gratter le nez. J'ai tout ça, tout bien, papa, quand tu demande à ta maman, quand il pas maman, demande à ta papa. Ou il pas coco, demande à ta maman. Coco, yo koloba bongo te pour papa na maman bazali. Nga funa santa affection na ngai. Ya on a eu tout na yo po yo nde muto yebi. Yo muto zaka na bango yebi ndoko sola na bango. Eloko kabisa kanga yo za pembe yebi. Couleur ya mama. Mais quelque part à génération. Mais di kambu jalite. Moni ozali na yo koku nanga. Sofi kengandi na lembi ku dépenser. Ce dernier tambongo jalite. Ngana chala kishoki na leli le kambo o le loko moko na bengi mama adolo shwenga na Swede mwasi ya papa gode bungei yende mutabanda ke kutindila bisho mwe loko au bien mama mimi menga ya papa pele tindili bino mwe loko tule mimi kolo yu bangu pe kule na poto baza kule kana souffrance uzali mwana yo yebe na yo loko te tala yevwana ngekima bokila mama ben ngamo kosoki na moni moyete na kukama telo ne shali mikana solo lina Brenda Tangi solo lina iba kama ni bashali yo mikanda ukena yo mboka ibana umela appelle maman 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 taka ko mabema na ndako buzumo na ngote vas-y allez je vais parler avec ta maman. Merci Coco. Qui n'en a pas tonton Ali? Tonton Ali. Papa bah chez moi où tu au bout de mon calami ou t'es nani. Bébé la biso, bébé Alicia. Bébé Alicia. Ah qui sado ah. Kwenda ngekune. Merci Coco. Mais il faut que calculer ngeke moya bakala ngene kutambula il faut kufutuka ninjo avant. Mets-toi ici. Ngamu tunakome kushibiri. Mwana lela njala ekokwe mukana shatu. Mwana zali na posha ilamba ekokwe mutana bodi moshikune funga shumbile munu. Ngamu tunabote tangu kende kikunduke lokule yole mulimu musantu kuna ngamu tuna na duba kina yo lukaye. Papa combien de fois no bino kena yebi makambo wana te. Pas même des semaines comme lemba biso. Na lebi bino parce que shiko yuna bandi kubenga na bengi ado yenga ekofo. Na lubi ado papa tindile biso mwelo kwa walubi papa na jali na mbongo te shiko yunga za kubokula yo na bokula mwana na yo lero usala kita wakula ubande kikusunganga au ye kufwandila ngawa nga shiko yuna bande kusuka yo na kama timbongo mwa na bae makambo eleka na bae ekuleka te ne sina lembi fo luka solution il faut yonde uzali promoteur ya makambo salaki sentiment na yo moko souffrance ya batu mususu bala sali lokuté nami boma ou bien la sali peut comprendre que la sali lokuté vous avez non makashi boyini yango yo pino ça Eve qu'est-ce qui m'arrive tana uyebi na munoko mboka ni biso tuyembaka Adamu kweyena tata vavange na kashenga na mpenye Eva kweyena emuna lumbu kinademiye adamiye Eva lumisumu nene adamiye Eva vaikeno papa ntumono yembelanga nacha kuyembila yo donc Adamu tangu ayeba kike Eva mimi yene masumu ayaki akumba mipa ya njamba tikali bulumbu acha kuluwa njambi ngai na shali mabe limbisha ngai mais c'était trop tard babenga ni yendenge babenga ni yo na kati nda kuna yo point de sentiment eloko za kuboma yo okuka sentiment te moi ça ça ka il faut usar maîtrise sentiment jali kaka ya mubali na yo mwana za kuyoka sentiment wale mema makambo ibele
Alors esanga pasi na papa botinga ondimela mwana nazondima te mwana butami ya koli bakende kosala adene makila moko te na mobali na yo manga mona otrouve yango étrange nayebi ke mwana naza mwana los papa nabima ya mobali mosusu te nzambelanga tosolmetake bato olalaki na butu loti ndoto anja ya nini oyo papanga moko esurpasse nga naoyeba te makila yango ezali ya yesu ezali montage ekotaka na kati ya libumu elongole machine ya ordinateur Muscador Maman nazoyebisa yo nazaka mama na yo naza motu nyonso to akosala erreur nga mpe mama na yo nasalaki mpe erreur nayebi ke napesi yo mpasi ntango molai nanyokoli mémoire na yo nabondeli yo ochange mama te zoba nyonso oyebelaki mama na yo tala natiki okoyoka lisusu te yaya misu no mpo okomona te nazongi kaka mama Muscador alingaka. Merci beaucoup maman, merci. C'est peut-être on est agissement devant ma camarade Nayo et puis devant Nayo, ils ont peut-être qu'à pour la zone ça respect parce que la quartier n'a fini pas comme un coloba alors nous se bandons dans ma toina. Voilà pourquoi agissement si c'est réellement que au changer. Et ça va lier ma casse parce que tu es ma maman, celui on a perdre une papa ça qui est là, celui on a perdre une on était que vie n'a rien ça l'a bien. Tu bien à changer à soi. De ma part, Olimbi Sanga IP, dans comportement dans je sais que ma maman, puis elle n'a jamais osé un choc. Sinon merci. Et puis formation M. Zaki dans Pays de temps, dans quelques semaines à Fonazon. Mais oui, il faut que les scolaires aient un stage. La classe ici, là, il faut qu'on ait un stage par rapport à l'expérience qu'on a. Ça, mais non, la question pour nous, c'est ça m'a quand pour nous s'installer dans le Kimusala, là, le diplôme là, et ça va bien. Maman, merci beaucoup. Je t'aime beaucoup. tusalama musuka tumuni ya bino kwa bato na nga kati oyebisa mambo za obeta ma par rapport à G tu comprends mais le jus d'orange pe comme chier akomaka chier mais ya pour comme chinga na ba menanga vidéo ça t'a aidé Rosi mwana ya uta voyage ya na parler amenanga vidéo mandinga mabe mais te ka ya esprit yo yebi ba kwa base na biso ya no somi tsaka esprit quand ils arrivent par rapport à Babou, on a parlé de tu as pété digital. Quand on faut se pose ça, on a pété moi, on a eu tout à côté de nos gens. Quand on est pas pour réagir, quand on est il y a comme on a dit à votre bout de PJ, non je veux pas aller. Non mais tu peux expliquer. À ça moi firme, à soit aller. Quand on a beau il a comment chenga qui chenga ngalema. La quoi chenga bon gars bon qui top ma pas c'est bien perdu. Na pour même que tu en as Fatou. Ah Fatou, on a merde. Il y a eu petit Fatou, on a des bases. Roger d'ailleurs Babou. Quand on peut tuer, après quand on a chéri, on est quoi aller, mais tu en as fait toi à répéter. Mais on a profité, nous n'y sommes pas allés, on a venu parler, petit Fatou va y avoir elles ont raison les pierres. Quand on vit des petits Fatou au vent là, on a une qui Rosie, on voyait bien ya. Tu vas dans la juste côté il y a tété climatisé roi. Tu vas dans la Thérèse, il faut ça attendre à Kiki. Non, ouais, la bosse. Tu comprends? Yo yebiye mkeke ya be mkeke so ya distance komi yo na commune mususu ya na commune mususu ya yo asi petit comment tu le
tu vois la logique des choses. Moi, je pense qu'on en parle. Entre vous, moi, on a pas tout là, na maman, on va Allô, ma chérie. Non, c'est bon côté. Non, il y a. Pardon, ma chérie. Fais ça encore 30 minutes quand non, il y a pas. Disons pour un tout le sel qu'on a là, c'est nous qui le sel il y a. Nazouia. C'est bon. 140 minutes. D'accord. Mama, nana poto pesa ngambongo mayo. Mbongo yuzuze abatu ya ngate ya. Ana zombongo bende. Ana zombongo te. Osa kombi ebisa kasna kata na pesa yo. Ato basa ngata desa na bima na kata kesa ya. Zongsa na oyuzu ana kweze ngate ze abatu. Eze amarozi. Ma réel tout ça, c'est pour tout ça contenir ma union se ze ngate. Yuzongsi la ngana. Après nous avons $100 na pesa yo. Asa na zombongo bena kina wa. Eza kaka, yo comprendre. Eza mobile na chikolo mtazu mbongo wana. Manez, pardon. Yo ozongo kenangwa. Yeso za bezo luka senga nga. Mo po no ozolingo bomanga ya kotala mama. Nafuna nga ete. So nga na kufina na okoko la. So nga na kufina na ozo acha. Na so na mona kato bima na sac mobo ya noir munene. Na mona kiena ba skote na batina zo. Na mena sac noir. Mai. Mo toti. Na mena. Mama. Maman, j'ai la bomina. J'ai la bomina, maman. J'ai la bomina. J'ai la bomina. J'ai la bomina. Tu m'as mêlé. Ah? Tu m'as mêlé. N'y a pas de quoi. Oh, tu t'as cassé la main à quel est son cœur? Ah, rien. Pas de problème. Maman. T'as gagné le téléphone, maman. Il y a des moments. J'ai la bomina. La notion de la salle, je ne vomis pas mon abattu. Est-ce que vous avez dit mangaï pour moi? Montez, c'est là. J'ai des. Ça va noir. J'ai des. Est-ce que tu combien de cas? Mon bâtiment. Mon bâtiment. Pesa mwana mbongo pesa mbala chigolo. Ulimba na mbala mikenda baza nibi na mikolo na Congo. C'est que ma petite fille. Alors on va aller où? Maman à côté prison. Au côté de prison. OK. Pas moi. Oh, papa biso. OK. Ndamé pas moi. Pas moi. Pas papa tu na po. Maman va toujours. Venga. Rosie. Nana temps yoka ote. Nande na temps ya kozela obimisela mbongo. Ah blandi tika ba ventir ozo sala. Omoninga ata likolo na se sangani. Blandi ni mbongo nanga se mbongo nanga. Rosie tatika lo ben na tendresse. Ngana okena ndako opesa mbongo. Ngana ti fond na nganyo so kata mbongo na se sanga ba ventir. Na 10 000. Okangisa combien de mitou
ya bana po bimisela nga 120 000. Combien de demi-tours? Pesa nga ye nanu te, pesa nga ye nanu Rosi, pesa nga ye, okati pwani pesa nga ye. Oh, ba geni nwala. Pesa nga ye nga mona sona na telefone, na sa crise, na kufa kwa mbongo na ngebele putala, na okuka te. Réel. Osa samba samba. Ya nini? Na tuni, osa samba samba. Ya nini Rosi? Bo soto na bino boyo kotanga, na mibali na bino po boyo skokenga mbongo na nga. Te na tuni yo. Ezala ki plan na bino po boyo skokenga mbongo na nga. Sika na misolo mibali, to beta misolo mbongo. Na tuni yo kasi. C'est qui da plan. Bo bongisa ki, bo arrange ki, bo yenga pe bololo na zalaki, na koti na kati buzoba na bino. Bololo na kalongo sa kote Rosi. Oki bilenga, siko dongo ya olela mama. Ta sika ba jeto ola na mbongo. Mono ya na mbongo. Na plantinga ke so mbongo na nga, to sika ba jeto. Eh, boni boyiko, olekelanga na esprit hein, biso nyonso olela mbongo ekei. Oyo balukelanga nani? Koti na tengandela ki bololi. Tala, maje kote zate, ngana okena ndaka planting, asongiselanga ni mbongo. So yo olandela ka mababa téléphone, nga téléphone tenga fa fara. La tata lobi na gangi nyonso ya ngai yango wana. Nyonso ya ngai. Na zimbongo nyonso na wezaki na na lala kwa James na mbetu mbongo eta lebiso mkamati kamsa yiba mama ya James kama planting osanga ba frontier boni boyoko sia esimba te mama ngana kezo mbongo soki otala bambongo na bakonti ngai nabimisaki yanga nyonso tu nayebaki affaire oyo ya suka oyo yo bacontener wana yango ndengaki produit ngai su mbongo dela parce que nazalaki sûr na marché oyo yo réel na sambwe noloba nini pa mwana nga noloba nini na bato yebisa ngai botianga wapi tianga biso wapi ta Rosi tikila ba difficulté zanga tina mama oza ba retard na kezo mbongo Mbote kielo Eko Baptiste bon. Bien. Nayebi te soki Jocelyn alanda kinini awo. Yo oza nanu nani yango okende koluka mwasi oyo aza na libala aza na mobali na ye balalaka na ye aza na sentima oyo ezwaka kuna me yo ye okoti mpe wana yo mpo oza nani yango outi epai na yo nayebi yo te oye kaka na porte ndako na nga obandi koloba na nga ba n'importe oza nani yo mokolo ndako yo nde mokolo lupango yo oza eloko nini yo boyo oza eloko nde oza epi mutu yo ozoluka oyebi ye te tala ndenge omo deja balingo okendele eza mabe peti okufi baleki yo okufi baleki okufi baleki mpo benga peti yo okufi baleki na age na yo ozobenga peti okobenganga mwana te mobenga peti oza na mpoli ozosolola naza mokolo mais nayebi te jo mwa veste rouge aza wana nayebi te kombe bonjour papa papa yo nanu te ye oza impoli ta moto libandi nga deja na libandi deja nalekango elungwa ekita ekoma ekovo il a un problème oui ce petit là veut me briller la tête tu connais les français oh toi tu parles avec français français za ndekuna nga tuvanda kale moni oyebi te eza langue papa nga grand frère na ye Batista yo ndi Batista azoluka yo mpe ayebi yo te abenga Batista tel niveau ata moso ayebaki te papa aza mwana bitinda bilobela c'est mon jeune frère papa soki tosola yo mutu oza na yo jeune frère nayebi te leki na ye omoni français ngo oyebi te papa tokota ndako tosola s'il vous plaît papa nga nalingi tala yaka nanu Batista nalingi nanu nayeba ozali na audacité ndenge nini ya kokende kokotalela mwasi ya libala osalaki yango na ndako na ye to omemaki ye awa na ndako na yo nga nafandaka nano te mwasi ya libala ngo ozwa mwasi ya libala oyo yo otiezemi mwana botami akoli akomi mpe mwasi s'il vous plaît oyo eza flat makelele boye ezosala bien te déranger bavoisin okota tosolo na kati ya ndako s'il vous plaît wana bwana poto yo s'il vous plaît papa ala ndeni mais soki oluka nga tosolo mais tosolo na kati ya ndako te na yango babe yazala libala tu as bilobela ndako na oti nakubenga la polisi soki bolingi te so oyobengi na polisi abenga pem papa mokolo boswana okata soli te obiki malindike nazali na bana balekinga age naki mokolookufela bana ndenga na komi mwana mana kufela bana oyo ye akendaki kusente wana ya mwana oyo na bokoli wana azali mwana te papa s'il vous plaît nguwaku ngudi yako
Akota mbonge. Papa, s'il vous plaît. Les concernant, c'est moi. Tout sur la yo, il y a un petit. Ah, c'est des polis, il faut pas que tu aies bateau, il va manquer, tu vas respecter, il va violer, il va bateau. Mais papa, jusque-là, qu'on viole comment? Non, qu'on viole, je n'ai violé, moi, Singa, il a bon, on est responsable. Moi, si j'aime, ou tu peux moi, ça, c'est un katenda quoi, il parle, allez, ou comme tu es sunduli mukumba. Papa. Kaka yoli susu ya kaka ne kupesha makila. C'est quoi ça? Hein? Papa, explique-moi très bien. Ma bozo banazo comprendre. Mutu makila na ke pesa na mutu na saki accident. Mutu wana saki accident jali mwana na yo bakenda kikusala ye ADN bini jemine yo. Non papa, son a pesa ki makila parce que docteur a senga ke amona ki makila nga ezo correspondre na mwana. Yango na pesa ki makila juste pendant aider mutu ngam na tutaki. Alors na zaki charge na nyo songa moko. Dépense c'est moi qui fais ça. C'est toi qui fais ça? Oyele yo kakabo embale moko yo kukuta mwana si akola na ye. Boko leli yo mwana et puis pembe na yo oyo jeli pembe ça na kati ya mwana wa. Papa, s'il vous plaît, naza grand garçon. Oza papa, nazo respecter autant que papa oyo nyoso kogi botanga pe. Ezaka la terre papa oyo ya batunde go pese papa non go pese respect. C'est pas ça. Donc je peux son respect. C'est vous plaît. J'en explique dans la caméra papa. Ngai na makamoyo naza innocent parce que coquette mutu ameka ki ko expliquer nga clairement. Coquette ndé. Je sais pas ce bi coquette. Yeba ni coquette ya mwana nanga jali leki ya mwashi oyo yo boti shaki. Justement, coquette ali na ndako to meka ko solo na yi. Ngai na ebaki non papa, na ebaki makamunyo sote. Yo na coquette buyeba ni lelo bien. Non, tu es pas la coquette depuis ngai koyeba na coquette après koyeba na coquette nga voit chaque poto. Alors coquette ça bête nga solo bon l'air nazaki jeune garçon nazaki na vie il y a des ordres. Alors na sima il y a des ordres na nga masanga kwiti alors coquette ça bisaki nga ke grande sœur na yewana. Grande sœur, voilà, baza na problème moko boye na soki na grande sœur na yeso non azana kwiti na bibana na coucher na parce que mbana ya botakate. C'est ça oh ebisenga alors mais ça comme sanga kwiti na sima kwiti nde to passa ki ba rapport nga na ye. Si, tal jirana. Donc moto yaki konduba yo passer rapport na coquette, déjà coquette mutu linga ki est passé bongo. Coquette luba ki na yo ke mobile na yeza kubota te. Papa na l'explication. Ah ok. Donc il faut qu'il comprenne bien bayaki kuluweyo. Umatapunda ya ofele. Papa, nasi. Moi j'y a libala. Menga na bagite mo sa libala papa. Ah mais oui. Eh yo moi si yo sukumata kaka ba mo muso kasa ya maladi. Yo kama tia mo. Na me ko expliquer. So ki yo sa ya maladi et puis conscient. Papa, nazana conscient c'est parce que nazaka na vie au père loingue. Moi je fais un judoka, dans un judoka, moi je voyou, j'étais voyou. Mais ça, moment côté, je se comporter comme moi. Ah papa, à mon âge, je suis responsable. Je suis comportement. Mais au final, toutefois, est-ce que vous avez que les Camerounais ont bombé les moines dans le libala? Dans le niveau de comité, dans le niveau de la divorce, mwana mubali wana pesa mbongo ya mashanga, mwana mubali wana vandisha fami mubimba. Na église batu bavwandi boye abegide na mama Sophie bavwandi wana balatishi tango alliance. Betala lelo. À qui la faute? À qui la faute? À toi qui donne trop à sa conscience. Si vous avez un peu de moi, ndenge uyeka kabongo tukamati mwana tupesi yo adene bimisiki makilana ya ngai na mwana na eza bomoko seke yo directement na sa papa ye zongsela ye dépense nyos pourquoi pas na zongsela ye na ya libala pourquoi pas na zongsela libala na zongsela te mais mwana ko bala mwana okubala mwana na wina ko bala mwana na ko double facture na mbongo ya mwana na mbongo oyo bato oyo tuliaka pwana bomi libala ya bato et petit omoni lokusala tala moni mabe tusala
dépashe na yo otambola malamu te. Papa, oza mokolo, oza na bwania. Mais quand on comprend les camons, on te voit aider. Ok, ngana ku aider yo, nakei naza mokolo, nakuvanda, nakanisha. Mais yebango ubombe libale ya mwana nanga. Non papa, ngai na bomi libala te. Na bomi libala te. Oh yes yo. Ingambe mubale. Oh yes yo. Oh yes yo. Oh yes yo. Basuna yo yo. Ninga yo yo. Kasina yo yo. Ingambe mubale yo akufakate. Ingambe mubale yo animbakate Yesu. Engambe mobile yo akufakate. Engambe mobile yo wanimbakate. Komona ye nani we. 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 Mukola liboso na katalilita. Mukola mibali na katalilita. Mukola misatu Yesu asebo. Lelo ya sana bomo. Yesu ya sana bomo. Yesu ya sana bomo. Yesu ya sana bomo. Yesu ya sana bomo. Lomba bomo inanga. Lomba bomo inanga. Kuli Yesu ya sana bomo. Yesu ya sana bomo. Na pota makino lelo yo na yukati na sango balonga yo sambe na balongo jamais mozambe na wekwe ya jamais osamo longi likolo ya balongi En tout cas, ba fanatique nyonso ya bonne musique, ya théâtre, ya betibis, ya
ya Kindobika, ya Mamuna Biso Christelle, ya musique congolaise quoi. Donc voilà, vous s'abonner à CL News, il y a Christelle Mam. Donc babi CL News ndé. Elle la bouche, les news des stars, CL News. Ba fan tout vos s'abonner na CL News, un site namina kitoko ya maman Christelle Mam. Bon moi ba théâtre kitoko, ba film kitoko, bon moi na ba news ou actualité ya sika quoi. Image pe kitoko, ya caméraman na biso e mo sima, le Gaulois.